Ebaya ye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com Lolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele to na radio bomoko yamboka. Radio télévision bomoko yamboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Toza na kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de Deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Na comme obligé fona longola piercing azolo. Na comme obligé. So ba longola ta ba tatouage mina kina longoli complexé mo melidiamba. Na place qui pavi na ki pevia bana yo. Ki pevia bana yo mo na 18 ans na centre. Parce bota ki na 12 ans ngo botanga makoko. Hein? Oliko lukana nu vina o non te sérieux. So ko za moi sa tembe devant ngana pesa yo. Sala photo na mobali mususu na mbetu polo santa te. Po kende ko sala impart. Yo polo santa boya ko parce que kende ko sala impart. L'église kende no ko la na mobali mususu te. Po na sko ola sa public po na poto yeba vraiment que non makambu oyo nga na lo beza lokuta. Devoir na pesa yo sala photo na mobali mususu. Yo mami yo teta ba makina bututi. Yo lukaka ndonanga. O teta ba makina butu. Nanga bien oti. Mbote bandeko nyonso botala biso sur 3x bomoko ya mboka toujours kande na lobarki vitesse ko les catalyse quoi lelo vraiment na posa ganga vraiment mingi te parce que na sûr que bozomona batuka nde ba provoka kaka nelka pe si jango boyebi déjà so eza nini eza ka kenon mami azo continuer toujours comme ça ba bêtise mo surtout na kombo nanga kotinda bato et tout ya vraiment na lingena on a expliqué dans public vraiment na bato msusu pe bo condamner moi mke na ba op bo pe ça ba raison en tout cas merci na bino bo continuer toujours ko pe sa confiance au bo pe sa ngai parce que na mibenga toujours anti terreau na bimanga moko na ndenge na nga mutafulanga te na yaka na idéologie anti-terreau som ta sali mabete ozong ça toujours na nzela donc biso na bomoko mboka tozala toujours que ceux qui ba eli biso dossier avant to bimisango tozala wana toujours to traitango na ba boss na to tali nani ana raison na na faute alors mutu o ya za na raison ngai vraiment anti-terreau na pesa kae raison mutu aza na faute na ko condamner ye parce que naza juge sans na katara makambo vraiment esilaka alors to gaz dans la gaza ba pasteur na gaza vraiment ba tebele ba o ba dekona ba o batala be mission nga boyebi titre ya nel ka soki ezakani na be mission ton na yaka normal na yaka normal so na yé na ndenga bus pe na yaka na ndenga bus donc ça nango normal leur boss a toujours branché na bomoko ya mboka alors avant vraiment na kota vraiment na liso na biso o vraiment zo pesa nga kanda pour na ben oganga te fona ba vraiment malembe na o pesa na mbote nanga na Jean Belva o vraiment ba bi patron bomoko ya mboka na Patrick Momo na kata Suède babi équipe mobimba vraiment ya bomoko ya mboka basana biska bozalitaka Anel Ballon d'Or toujours to bunda na niveau ya Belgique babi vraiment tembe aussi la te po nazanga moko na mbanga donc basangani liboki mais na sentir que no bazaya ko kita po le londe 3 des réponses ezali quoi voilà si j'ai ya mami na Polo Santa et koti vraiment milinga bato pe ba diembelara na place ata ba diembela mami bien ba diembeli mami bata muta pari a diembeli mami muta Hollande diembeli mami alors ba kitisie na jeep na liputala taki atikali bolumbu na sens ni alobeli bongo bandeko obotala nga ba maman ba papa na sujet oyo ngai na betaki en plus nazaki nga mon côté ngate mna expliquer nazaki na ndeko na maman na biso wivine a expliquer sujet na e bien ba papa oyo ba condamné ma wivine na émission ndenga leki tozala un peu na no batu
Moi si nini akolinga mobali na ye azo déconner en plus biso kutne émission to lobelika makambo mami mais na mami na moi na biso msusu moyena tanga kombo ezate en réalité Polo Santa azana basi azana bana 13 abota tina balman moi si abatu à souffrir. Pourquoi pas si monsieur sona bayo sala barandote en plus le pur que ceux qui mami azozo das bien batunya sona bazo bodas ba finga masa ndako eza parce que mobali mutu azo permettre ba bêtise wana nga vana le canal loba na sala ba recherche na nga pona ba vraiment que est-ce que mamna loba na fondé ou bien mutu alingika ke ba kotela ye pona ka ke non asala moi base na ye non bino ba papa na biso bozama be pa mobali mokote akoloba ke ndenga zana ya trompa moi sinete to yebi pe mibale belé ba papa sonete ba Jean Belva ba Patrick Momo ba maître Ziko Mayeye ba maître Maurice Loma ba respectera bas na bango ndako mona ke non mobali ozo déconner na yo mais moi ça ndako yeba te mais ba papa na biso bo sala soni ponga na yebi normal en réalité ceux qui mobali a trompé moi si ata moi ça libanda ngo za canon ndenge nini moi si na soka moi ça ndako bengi moi si na libanda bengi moi ça ndako oboya ye osilikela ye parce que jamais ko linga ba bêtise ekota tina ndako no yo ya libala place yo lala kana bana na yo boza tana moi respect ya muke o boko pesa ta ba maman o ba souffrir na bino na tango passe po o comme autant so comme le Polo Santa eza quand même moi si on a même si kolobate to kolobate que oui eza parce que yene mta salinyo son non parce que ba maman bazala wana pona pesa ba papa ba conseil et le kozo sala non ko sala ngote sala boy pourquoi ko respecter ata moi si ya ndakuti ngana ye na pesa conseil na nga normal et comme ba jara ba menace mamia menace nga maman tinda ba ba finga nga et tout oleki olelaki public yokela ki o mawa po mutu oyo azala na passe na motema mutu oyo azana souci ba fingi bana na ye ou bien bazo finga ye akosala jamais makam oyo zo sala parce que eloko yo zo sala o perdre déjà raison na yo en plus il place oyo yo ozo ko luka ba problème nga ba luka nga ba problème ti nga ba luka nga ba problème ti biso nyas na poto ata lobi wa mwana mke oui aza mukolo na nzimi na 50 ans ata bo pesinga 60 ans na nzimi mais elongi ezo monana elongi na maloba mutu na voix ya mutu efundaka donc na tina soute ya ko discuter devant public na suna tina te ya ko loba devant public non nga na mwana mkie age nyonso obino bo pesanga na vota choko tu makam nyonso na vota parce que ezaloza pembe ba fille be pe ba ba complexé beaucoup même non pas la choko alors on est à CGT mais le quand on a senga na beta vraiment c'était na ba papa na ba maman pe na zupe ba pele bele pe ba camarade ya mami camarade ni nyango arolinga atambola na jara ba makambu na jara ya mutulo kwa mami ba o boza derrière yé le lobo kumisa ye bo sanjola ye bozo tia ba commentaire ozatam susu yo moko mosaltam susu 5 Facebook alokuta po finga noka nelka po finga noka ke non genre que non biso to sali mabe wana bo finga ngona ba commentaire mais na ba YouTube bozate et pas nzambe ya ba page nia sur la bouche autorisée bozate parce que réalité déjà o capable vérité et bimi na poisa lobi kuna abalukela pe mibal na bino parce que boyo ka déjà histoire que moi yé mami a kenna na fête na kin na libala bata plus bando tambola muta sadie le kwa bongo to bengi nan alors ngana ko condamner plus moi ça batu pété yo non yelo après hein ko katete ke na lobi boye ke na limbiso te non yela to condamner moi ça batu te pona ngana ko condamner mobile muta sala ma bena histoire eza Polo Santa a respecté moi si na yeta tamuke ol de konana nozo coucher na en plus ozo kata sonité rotika bolumbu na libanda donc ya baloba lilala moko soki ndeti ekolo moko e fingsa bakole belé makambo oyo zo sala tonzi na ebité so ba camarade no pe ba sala ngo parce que soko tambo na ba camarade of mami tuna bango esalaka okoki jamais ko kota na ndako ya mwana mukie obeta inane pe otindaka mwana mukie afingaka 4e femme po wivi na za 4e
ce que l'on boito le batte non ngai naza nanga na génération nanga mais on a besoin quand même que makambe changer na communauté na biso parce que makamba boy et ça la soni parce que tant bolingana ka Facebook et ça la raté WhatsApp et ça la raté rien du tout bolingana na bino na ndenge na bino ya secret mais tant bo bebanaka mutu o ya na makambe ke ya na internet pour biso tout baba histoire ya wifi na mami na Polo Santa eza d'abord mami obiman internet o finga nzoto a Polo Santa eza na ba YouTube bande ko to bolandanga na sike ba otu bwana Hollande partout bona sike boyo mona déjà ba image wana mami yo o te photo a Polo Santa lelo finga nzoto solo soki ya Polo Santa hein yo garçon yo va na Hollande no yelo no après parce que au moni musala onde to sala ngo boye ezate ke boluka ba base na basima ba ya basita batu basima nzoto abatu mutasale mission na ye après lingo ya usaninga na dimine bino na 6 sabino parce que nga basala guerre na ngati nga na nel kabalando anti-terror malobela la awa bokata te ke tom bino bo finga ya mama no ya tata no ke biso ne to vandi beto ko ka finga ngoti so to sala ngote parce que na respecta d'abord ba patron nga Jean Belva na Patrick Momo surtout na famille nga surtout na mwana nga alors na yeba eloni na loba ne eloni na lobati faut ta la place mabe ezali ya teka ki ba futi mbongo oyeno na sentiment na yo obando oganga bino bato botakenga bo diembeli no gaze bino ka mwa mke pena sabino ke niveau bo achimuke fo boyeba moko tanga boyeba moko sokola misu matoi boyeba Anel Kalobi nini émission na ezandini bino bolinga ko diembela na émission nanga no le kana lobi nanga bolingo diembela na émission nanga mami oke futa mbongo na yo na Paris nanda kwa poa pona ba finganga parce que moi to kota ba vie privée bana ezate wana na e comme na monotonie quoi ezeli o mo beka ke non pas nel ka répondre biso pas nel ka sala boye il faut kaka to toucher moi na alors mami yo mutu omoni bande konanga vraiment eloko esala plus passi en plus ba camarade ya mami tout vraiment baza dessus na caractère na ye nazo vraiment ba appel mais moi na tanga vraiment ba combo ezate pona ko ngana lo kwa docteur eloko so na bimisi na lobby secret mutu boye eloko ke msana nga e beba alors ça sert à rien na bimsa secret ya ba camarade na ye mami ozana bana no 5 osali association na yo okipaka bana oyo ba orphelin bano baza bien te eloko o eza pasi makasi bandeko tangu mami azoleka azoloba bana nanga ngala fa na bi maman c'est qu'elle souffra vraiment na bana na parce que le temps que nabi que na maman na bi pasi oyo ayokaki mais en réalité mami ozo ganga mais ovanda na bana ngote bana ngo bana foyer ce que passe yango yo monela ngo ndeni bon passe o msusu yo monela ngo eza parce que ovandara na bana no misusu misatu bana no misatu franchement bolim sanga bandeko parce que ça si j'ai mon kobo il faut un peu to fonga mamisu c'est pas bien to yara na internet to exploser ba vie na biso privé pour na diable aya akotaka tant on appelle ça conseil et puis malokwa que non finga mais mami non finga eti parce que mami na ba commentaire na ye non senga vraiment na papa la Jean Bel va a balancer ndenge a fini moi na ndoki ke nga na bota moi na ndoki non senga balansango mais pona ki motema ki bo mama ona nango na ndenge na lingara bana jamais na ko finga bana na ye bana nyoso oyo bota baza bien te na âge na yo pe bana ngo bana mibale o bota na mbali msusu ovanda na bango te siko passe ki bo mama oyo bande ko ganga ke bana no baza bien te est-ce que vraiment mutu oya raisonnaka mutu azana souci bana na ye mutu o vraiment azana besoin que aluke longa nzambe a gérer bana bien atamsa bana bien est-ce que ça makambo kwa yo moi na liboso lingo ke vante na liège te nga baluka guerre na ngate moi na fingwe za te maintenant peso conseil tika ko luka rando place baluka rando te public e nanga pona public e nanga makasi po nazara déjà impoli po na bomba raté impoli po moni bato tout o tinde baselang o ba djembelaki chance ka ba bisenga ke ba supprimer ki on met tellement ba supprimer comme il y a moi biso toza ba professionnel to e ba façon ni vraiment question na bengi ata mutu be zwelanga vidéo pona sabino ke ngana ko sa bendele te mais na tanga ba komba ba tout te poko fula mutu
nzambe ne muta fula batu poko fula batu so mutu ana za na succès te jamais au vando sa l'émission yo oluka rando nanga wana mutema no ya plastique bande ko bolimbisa parce que nana na posa ko ta présenter pona yo ba makamsus awa au mona mami otala ngo boye pas asali crise cardiaque akufi et comme on a parce qu'anel kalobaki ke ana mutema plastique pona nini olingi ko luka ba problème parce ba problème ezati bande ko nyoso botala ngai so botali émission on a salaki na mama na biso wivine place moko te bomona kinga na fingi bana mami o sali émission o lelo bi wivine na fingi bana na yo OK na ba commentaire place mutalinga djembela na émission nanga azo moi siksa muke na kombo nanga bokelo bakuna kinga na fingi bana na bino tala sko niveau ke botanga na te pe mutu oyo afinga Anelka Anelka ya obeo yo Anelka soko répondre na ko beta au bêta combien? Pe muto soit disant oh le ponga na vraiment nganga te po na poso bima vraiment impolite po tellement na roba na kandate mais et c'est que ça na po na émission de vraiment eza ya mami po na banoka ke tika no ko menoncer tika ko tinda batwa sela nga ba vidéo tika na ko tsaka makam na mur na yo OK ko benga Akim Prince de Lausanne abomela moto parce que moné que kuna place bato ba djembela ki ba ko kanel kate OK loba OK benga Akim Prince de Lausanne o benga Akim Prince de Lausanne o senga ina mbongo pona bakisila ona na association na osala ki ya bana Akim akipauti pe mamna lo boy bien très bien parce que so bato ba koti na mur no ba mona ko publier photo ya soit disant moi c'est Akim mais si comment que on a devoir rebelle en sala na vie na yo ya publier pour Akim a cause attendre na basi 200 parce que imagine on a basi 200 na nel comme tabima lobela après ami bala ye otier parce que on a ba devoir rebelle en sala na vie na yo ya roza ba image a basi Akim otsaka na Facebook na yo monte ko selo oti quand na Facebook no beta kombo Akim soko mona eboza ba mi amonyo za lâche olela abondele la we pananga na bomelo moto ma même temps okende otsaba makamno na age na yo olungo bando odongo lingo tika wifinyo e pananga menga baluka nanga guerre kaka yo finga mbano na internet kaka yo bokela bambanda na ba jeton kaka yo ba finga bana na yo ngaso na zaki yo franchement nengena sa ta vidéo te muto lanzo wana na garçon na ya pede na vewe na ye na ele après parce que mo beso nga va na calme na ngate ba tumbolanga pe na tala nanyo na kipena nanyo na kipete ngana ko bando sona na bateli boma te parce que muto ali boma paru avant na nda kwa poa à chaque façon na répondre e batement ba ka ko ebisanga pona nini ozo kipe muto yo pona nini ozo kipe muto yo ba sili ça déjà gaz et pas mo konza ba mama sili ça déjà fina et déjà ngana muta âge note na muta génération note je suis désolé bozo ta image na ngana lo ba bebo kansango na image na ye yo po yebana ozo ganga ke no yo ko fula ngate o salinga misoso na répondre yo yo betanga muto yo zo lo baka yo filmer na beta ye na kanga portefeuille za nanda kuna ngoli na sango ba photo na tindela parce que nel kalo barati parce que ngapo mona ngaza ba délire na binota salité au sali mwelo ko boye okei au sali vidéo na uzo beta mtu nga dans un ba délire wana te na vivre ba délire wana te parce que na meladi amba te na subara na mbetu te na bela liboma te bo finga nga bo mona nga na kosola te nga na sala avec action nga so finga to kutano fara finga nga fara na ko teta yo pe bate belé na version na teta bango pena na tetie na kangé portefeuille mbila ya na palin ponga ba plainte c'est l'équitro ba o ba yebi si jo ba yebi petit ne ba vana ba yebi ki na oloba tili bosa porte amdaku na na ambulance mbila sala contrôle pa na palin portefeuille zate na kimisa portefeuille tili lelo na zala nango bo épreuve pesa nango ti bo ke suko porter plainte mbila yebi so nanyo zali pe pourquoi zo luka makambo et ka question muta vandi calme bo bien à répondre à binote bossa ba délire na bino salité ka kombo Anelka ngai pona fulama ou bien pour muta tsara ngana ba page ezala toujours la bouche autorisée nzambe mais bino po ba fula bino bozata ok na toilette ozo lia snap ya fuitie ya ozo senga déjà que abwa kela yo il y a la fouille j'ai ce qui j'ai 6 j'ai Kwanga j'ai Thompson abwaka yo mais est-ce que ngaba vidéo na sala bo mona ngana bwaka rabat
taka niveau boke diembela na basite boke diembela na bapage po ba fula bino siko nana fula mninga pe obanga na ote oleka olobake nga na kotaka na bapage na kotaka na page na yo pona tala biloko ni mais yo nga na star vie na yo oyebi bien ki nga na star vie na nga na vana na ndako apwata na niveau déjà ne na vandi okofanda te ofinga piercing na nga anel kayo ba piercing ok ta piercing hein de 1 nga jamais na kota ba brésilien tozong sa ba image to ban yo nga na kimiso na rando no kimiso na rando makoko no kimiso na rando donc okokati ofinga ba brésiliens oye ba jona ndo kabelo ba pantola disquarette na ba brésilien onga na ta ba brésilien te za ba brésilien ba ndoki hein elo a piercing ndem te bomanga quoi ok ta piercing na zolo Neka champion. Gangela na benga petite sœur. Une mission on a le bac non, on a fait l'amour avec Hakim Prince de Lausanne. Aya aema vidéo na ngato na kende Paris na sala na marketable. Mais yo mona ngana ka ko meblo la page nao. Jamais parce que ngana nzambe na yo. Bon, toko tano na ba sujet non bato ba ela bango mkonza ba mama po batindela ngai image yango na seka ki vraiment makasi quoi. Nzote komi otonga tonga. Hein? Basala jamais guerre na mutu oyo a naturel. Na yebiso latelanga sengle moni sengle. Sans soutien, netinga na latibe sans soutien. Okokate. Omoni, so na te loko e ninga na te. Yana nini o misuni mai tala. Moni e ninga. Ngana te mabanga te. Siko omoni mabelo, mibali yo ba mela mabelo ba lelango fort. Lemba. So muta simbi boloka muta simba chiffon. Omo ba chiffon elembana. Boy. Omoni elemba po melango akuna beso te ke fo fino be piu. Po comme o rapena ke libele mo ko bima be pou. O sona ngana bota, je suis fière d'être maman. Parce que nana moi nanga mobala ko que ça 6 ans en juin. Mon bébé Braston, fils à maman na pesa oyo. Ni belo e salamati. Yo ba photo na oyo, no senga ba balancer nga ba photo mabele za ki pla. O finga mutu mususu awa, o skenda sa mabele, pona nini mona mwasi ozaka complexé ya ba chroniqueuse. Obimisa jamais eloko nga ko compara nga na oti nga na beta be mission. O peno koti be ba 50 000 vies. Na yambaka batu na betaka ba sujet na yamba pe batu yo mutu ni oyamba taka ozoke yamba oke yibati na ba sujet batu so na batu oke so na téléphone so popé oke sa na nga guerre ngam na bota na nga mwana nga ofinga muta Paris ofinga ka ba chroniqueuse na bino kuna oke no sasa banzoto ba mabele ba nini wana ba serana libele za kilo kwa ya titero nyama envers ok otaba ok ça va biloko na ona nzoto après donc et alors quoi que ngai na ina sala course na mutabuka na makolo est-ce que ça la vraiment zela jour ngai pe no sala ngoti po ba mbali na nga ba jona nga ba lela mabelo elemba po mobali ya moko a mona nze brick nze ba 20 brick na kati mibali miso akanda kebe oboni kande ba zwa ko wana na boîte ba zio mona noa moko ba ke ba kati yo soki kuto mbala ngwa yoki obienta ko zo pena atatonga chubio boy na sakande achubio na libeli pe chaka omote ko komi na punition na fina fo kenda ka ko renouveler batala est-ce que ndenge ni posoni ba msuba ba sesa mabele koma bon obole chaussette ofinga ke koma yo mtoza si mabele mais esa lokwa ba ko ici yo nga so na poso sa mabele zela juto sa nga na beta pa libele na nga totala siko ya nani bavandi si bien ko sala guerre mabele soute sopo parce que la sake o complexe nzoto nao pe na ba tatouage to zonga tonto bande ba rando nga na osika na ba tatouage ozala kité na ba piercing ozala kité siko nani azolanda mninga nani azo diembela na mninga siko pona nini o supprimer vidéo omoni bosa déjà ba vidéo na bino o na ya envers na ya betao na ya envers depuis toke na inane ya rando nga nao ba misusu na ko kipe bango te ba chimuke ponga ba bika nel ka fara bena ko koloba te nga action peyo na mona ko te pona ko so ana liboma te poko so ana liboma
nga na responsable na maman na fana na mwana na nga na ndako ata na bana 5 ata na bana 6 na vana bana nga na ndako so dana comme tinda bana ba foyer c'est que na comme incapable. Tu comprends? D'abord luka surando na mutu tel quoi mutu na mwana moko faut pese respect en plus na bunda na mwana nga moko tiko sa barando na nga na niveau na ote yo ya kaka ko eme bablo na nga oningo diembela ne miso esimba te alors ce qu'on a que non na PD o azana no lanzwana yo nga na master na no potanga kombo na nga ya te ke so moni nga fa na nga calme bobo otumbola nga ya pe yo lo ba ke nga ba futi nga mbongo pona ke finga Polo Santa azana onanya à part diambaza nani bino boye bateke mission nanga ki onti teroso muta gafe no bimele na fona na moni mabe na biso ba congolais to linga vérité te pe yo soko zaki pa mobali normal jamais olinga ko zwa parata ya mami olinga zo pe para wivinte olinga zo pe para mutute landa histoire oye banana za en faute onga na soki oncle wali bomayo elo bango sera na kute moina tanga kombo nezate mo ibe mama okay tsi ko bimana mbala bato yo PD ba ser tout ba fi tout ya Hollande so moni garçon o atay drapeau ya Congo na sima na mibali na mnobo ke ba vewe papi ki fwenene ngam na lobby ya lukanga na teta na micro na ko teta yo pa ba ke ngam masolo ngam na kata ngote kitwa po kata makam yo nani keba bolimo zo sana mni marando nga dane na boye nga basakana na ngati mutu oza mabe to condamné ye mutu asali bolamu to pesi lokumu na ye eza normal pona nini bino ba kongole bolingo courager mabe mami kindumba mami yo sona na ba camarade na yo oke kotonga ba camarade kama mso bebeba mpo beba boswanat kotonga ba camarade na yo oliko lukana nu vina yo non te sérieux. Ce que moi ça tembe devant ngana pesa yo sala photo na mobali mususu na mbetu Polo Santa te po kenda ko sala impart yo Polo Santa boyako parce que kenda ko sala impart l'église kenda no ko la na mobali mususu te po na sko ola sa public po na poto yeba vraiment que non makambu oyo ngana lo beza lokuta devant na pesa yo sala photo na mobali mususu yo mami yo teta ba makina bututi yo lukarando nanga oteta ba makina butu nanga ebia ngoti na place ofinga tom su mwana na ngozwa tano ya ofinga ngai mote ngaso na banzo finga yo mtoko ya no malada ndeko kwa na nzelo okufa omoni ndeza boy olukilinga da des personnes obatakenga ba djembeli me bakwei mami ato sangisi ba chroniqueuse nyonso ya poto bolonga ngati pomona ba media oya mo photo expliquera bato baluka guerre nanga emo balinga ba ndet na ndenga butu ba kokate yango na sko monike ba omona tamso va no ka be mutu moku na finga omo page mo be ku ne finga mais et ça là quand même moi plaisir mo be parce que non senti quand même grandeur nanga non senti quand même que non en avant nanga be page mo be fulanga et ça là quand même moi plaisir mo be non quand même que non na bossa parce que son nazaki invoriant nazaki na succès jamais banga ba ndoza vidéo nanga ba lobela makam nanga alors le fait que ba vidéo nanga parce que na nzambe ya page wana na nzambe ya bino nyaso boganga ya foitié j'ai kwanga j'ai Thompson j'ai soki nini nebo boira raté. Est-ce que nga déjà bon mona nga na kenanga ko sa suki na kenanga ko sa suki ni na boira jesu ki kwanga ya fuini poka ba fulanga alors botika koloba ke na fulote on a peso gaz yo o pesa na nyango gaz abina la musio comme vous en sous comme star on dit na la musio sur na peso sous gaz la muka na la musio sous pour na la musio na star na la musio na fulio le sous muto apesa mutu gaz oko boa kenebe mission noté oko ya ko ememba biloko na etan parce que na l'action que niveau wa liboma po batu misuku ba comprendre so na lobela nani po na tanga kombo na ote po ba mona teke ngape na kati bilamba po ngana ko swana na bato ba mela ba diamba te mokonza mama zo zela yo akobeto po ba ka buko likolo etikali kuno ko kato so ya pa kabuke po ngana bitumbo beta nunga ponga pena na batu nanga onga pena betaka oso comprendre alors elo nene sa na public nanga oyo nyonso abike ana sujet na ye
ana problème na ye na couple na ye so yelinga lisolo ke mobali no azosala mabe c'est mieux bon le barate bo garda ba secret na bino alors to bo me mango na internet bozo me mango pa na biso surtout bo me mango pa na nganti tero na fingelo mobali soko asala mabe po ko finga wana mobali akokende jamais ko sala bêtise parce que biki da ba lobela kié alors tant asala mi balé ezala quoi que akomi sambwisa Polo Santa ndenga zana je crois que a lapi na vie na e pour moi c'est déjà finga ya tosa adore à tosa na été abanga pété docteur masko moi na mkebo kamuke sukali mama 50 ans ngayo na vanda mama 50 ans na lobela Polo Santa vandisa mukila na yo peyo pede yo ya Hollande wana ko bulate ki ba pesinga mbongo soki ba obule ki ba pesinga mbongo donc wana devoir a munene ya makasi ya kosala na vie donc kota na page nanga otala ba makam nanga oui vin ndenge za wana atikala jamais kosala video afinga mami osali video obandi koloba ngai kutunye na saboy ngai de mosali so ngande boye soki yo ebi kwa nelo côté pourquoi ozotindaka ba makambu et pas je kwanga na bino ataka makamba finga bato pourquoi na saba commentaire ozoka ko finga ngai ozosansanga na wivini ngala komi mbanda na bino ngala komi mbanda no mami keba nana besoin que présenter mami keba nana besoin que présenter mami na répéter les choses keba nana besoin que présenter mami soko sakana ngai na bimiso mutema plastique ozanango yo kenda kolala na chroniqueur patron ya site na nini oh na Suisse na tanga kombote pour na respect à madame na ye moi sina ye alanda na nzete likola ba association na lo kuta nzala olama ndo bimsa la vérité devoir na pesa yo kangiselanka photo na mobali na mbetu pona nanzima vraiment que yo teta ba makite na butu pona nzima pena que non yonde mwasi solo taka niveau oke ko pesa ba kotelo me ba sopi na bango ba ke bimiso 4e ngamola teli na bi fena tala ko ba betela maintenant c'est kaka na bi me poni ba ko sopa moi so boyeko ba bimiso 4e mobali vecte bimane na 13 bana moi ça liboso alembi na ye pour la nini ba mama o vraiment bana mawa po ba mibali pe belé pe ba na ba mama na biso ba souffraka ba mona pe pasi po ba mama mon côté aloba ke ngana na libala na ngana heureuse non en plus elo mona ngana bosana yo papa oyo pédé pour na bengo papa te mo so yo looking na yo beta en Hollande obo drapeau no tina sima na place ke mibali ba raba ko tanga na beko na bako nzete ponga basakana na ngati olo bake moi ça liboso soki mobali pas boya yo il faut sosola mobali normal alo babongo te comme na mona ki déjà moi si le kwa nga PD na mona nga no eza normal biso to senga te ke mibali ba tromper biso parce que na omita na place ki bon mama to senga te ke mibali ba tromper biso moi si okosa ila mobali nyonso olambela kayo nika ke makolo o repasser la ke bilamba olambela kaye s'il suffit que a tromper yo a ko tromper yo non ato repasser osombela mbali ba chemise ato linga ki mobali mo bazotika suki lokwa ba papa ya biso kala olaksi mobali ne bakata suki ozonika mobali na nini na comment on dit ça na citron osa mobali soin makolo mobali soit bien trompé au kaka peu le pur ba papa na biso ba jeune garçon na biso ba mibali na biso soit que trompé moi si anda kopena akoto asala nguta koto pena akokate sikoyo biso basi tema tozaka bazoba so mobali ofinga moi si mususu ozobanga pete ke akoke ofinga yo et là que ça moi palpite parce que au moni mobali alingate baboya e mobali so baboye azwa moi zungzung mo bekolo babilobela doye fois boya mais so moi ça boye comme toujours pas problème alors conseil gratuit ce qui mobali ezala za jeune garçon ezala papa ezala nana âge nini
Ce qui a finga moi si c'est pas na yo. Yeba que jour à koboya yo, alors que peut ko finga yo et pas moi si o a kozwa ya sika. Alors faut faire très attention. Bolanda maloba mibalité à sentiment à ko ya zo finga moi si na ndako e pas na yo, yo mi moni que yo ndem to zui place. Ba papa na biso bo sungate. Pona ba mama ba dekona po biso ba sitom so dekonaka e koza pas cause na bino. To ko condamner pe mingi mibalité mais bino nde ba bo dirigeant biso. Pour ni so muto respecteur o peso moi valeur moko bolinka ko sa babilo mo boya bien te ata moi reconnaissance moi mukata pona bana na lobela ka pour le santé non en général pour makamana et les cas vraiment na communauté na biso misusu kut na yebi yeba misusu kuna kanela bango pena na lukaba tumbolanga misusu ozana mwasi na ndako zo botise bana mais so que linga mwasi libanda oyo kakaka toi na divorce ngana zana moi cité na vana na bana nga moi ça c'est mon corps ta banque ezala pas moi si mo simbi ko bota mona batu ko simbi ko bota fia batu bana metango simbo finga libande pa basi misusu champion pona ni boli ko respecter ba mama bana na binote ata ko to soko botina ete to comprendre mais muto botina bana vos autres exemple ya papa la biso Jambel va ana moi sina kamke a respecter à moi sina a déconaraté mais bino bato yo boli ko mona lisoko dendate surtout biso ba mabelo amike mike même ba chef ba site banduma bino ba chef ba site monde ba komo sambisa bino ozo travailler na chroniqueuse olinka ko leka olinka ko liae apata ba nosela mno be mission comme o témoin no impoli nga mala ba ndeko bolimbisanga na impoli na émission o nantika l'impoli na émission oyo ba o ba yebi émission nga o ba ke no mwana za impolité vérité pa ba congolais za impoli oh nini yango e komi ngambu papa nga Jean-Bel va umela Patrick Momo umela po place pena na za mais mami non kebisao au mon place au kimelaki au kiminde place à ma bé maintenant tik nelo mona senga okaka doser ba bêtise na yo tiko koma ba kombo na nga na page na yo tika ko koma kombo na ngai na ba site na bino nzala non senga pardon vraiment na public na nga so na blessé bino bolimbisa nga non senga pe pardon na mokonzi tu ya ba page tu ya nzala la bouche autorisée nzambe si j'ai le vraiment nde na yela kina ko kebisa mami atika kotinda batu ba sailanga ba vidéo ba finganga pongande na bina nga na tante muto betanga azana ite bato bo traîner na batu misusu bato belé ba ebi adresse ndako nanga omoni muto aganga ka na okebeta ezalo kwake ozoyebisa batu ba pekisa yo mapi soko leki lisusu écoute-moi soko leki osali mama par des missions ngana osala ce mission te na ikena lobolo po déconner na koya ko beta otili bosanda kuna yo oyoki on est la première donc so oza tembe sala ngota lelo na butu bien lobby na tongo na beti yo pour moi non ça je rigole pas na zola talis le na oya wa muyibi nde yeso yaki oyeba te na beto na nzela mono ko tika mono na classe na prévenir yebisa dembi la Belgique na ko beta yo. Et puis, nous avons filmé devant nous, nous avons la méchant Mikolo, Tara déjà, palais royal Sekoufa. Pour répondre à Ngaï, Oyo Fingi, dans l'obate, l'outazinga motema robingele dans l'obate, pour la maman paradis, son maman est paradis, fana loba. Pour répondre à Ngaï, moi, je réponds à ta lona boutou, à ta lobby na tongo. Non, il y a le roi Mouyibi. Et puis, non, il y a. Non, beta yo. Lorsque tu me parles, comme on va dans les mboka, moi, simbi téléphone, on filme. Non, beta yo. Puis non, beta yo na six na popoli bilamba. Pendant na popoli bilamba, pendant satin na simbi, on a vu ta liste, na côté en direct na zongi. Non, yo beta na mboka na. So meki, je vais te casser ta gueule. Où t'habites, ok? Ok, connasse. Banda pe bo banda ko ganga ke bo beta kate. Nga nel kanasa la be preuve na ndaku na nga ya ba portefeuille. Na kenda ko samba pe na longa. On a la preuve. Il y a un portefeuille na palais. Dans votre petit kanga tranquille. Pour tout le n'habitez pour la vérité on a obimisa. Et ça le quoi que
famille mobimba eya tombo la porte ndako nanga. Donc ça te que soit Anel Kava ne calme pour au moins quand même la pesi quand même merci na public vraiment parce que baloba calme na yo yango na ndemutu elongisa yo pour so bande ko répondre au lingo kita au comme un niveau moko mettez mo za ki calme non ndermoni et foutu makambo ebele pe na baki jamais na répondre bo finga ngeza succès nanga choko eza succès nanga o monika ke aleki Anelka ko yaka na page nanga te mama diamba mama soki nini ndako apwa koyaka ko eme biloko nanga te po mutu aleki mutu ko yaka to ka kosa nini po mona ka ke niveau ke Anelka leki na succès na leki na gaz na leki na tendance po na sona bina tele maboye Anelka na fauteuil nzambe bon libela ngo poso mutatie loko e mona naka ke mo mabanga mo mabanga moni mabanga ezate libele na ngekwe na ngo parce que na Melissa longolela nga na ba pumpu na no tie na se wana fa to banda no ke poto beta no gas ko na yelo sko na ndenga liboma ya boy yan ya bu te to yelo gas ko na yelo sko ba système wana tara niveau mo konza to lo batro te minga lo batro ezate mais Anel kat Tanga son quoi. Tanga bien sûr, tanga son. Na mukie même ku ekemba. O mwana na choko. Poso to bando sa ba concours awa to laksaka misapi. Ba fille ebele pembe mama boko na bango ba mwindu RFC ke non tanga na choko. Ba bi na kate mission vraiment na mukuse mbala sima. Boko mona nga lisusu ne mission. Soki ka mamia continue so mamia continue ma ndeko boli mbisanga na bimse mtema plastique wa zanango na ba match à tête à chaque minute na ba pendant siliso ngana siliso mami non siliso pour moi ça solo moi ça valait ba ebake na sac moni boganga kate ke boli biso na be mission botande so ba sac na ba photo to mona ba sac yango te elo kwangane na beti na nga boye. Après la banzela bien la photo bon mon anga langote parce que na oto defa te bongo mabe esopa makasi ermo kozaka boisala moi bajar alors na bosante ko pesa mbote nanga na Maître Maurice Loma babi vraiment tembezo sila na okita Paris le 11 mars ko ngana lo bate ko na ko yate nazo ya après na ketete ngana ya avec action na ko ya pe na ya na Paris wana ba Maître Maurice Nabike bozala na ba Maître CD bozana boya mbanga tokos wana mabat nanga palais Maître Maurice ya palais yo yebi kaka Marloris la congolaise babi vero mango makila ba champion mema banka likolo niveau na bangote vero mango makila ba champion babi maman na lela fort talaka yo obi Anelka plus diamant babi me faut ko vota ba combo ngana nyama verse babi na nyama mabe poso koti na zamba po mutu taka les rois de la forêt les rois ngasiko nyama ya verse po nyama so koti déjà na kata zamba o bando banga parce que we bate nanya oyela yo lion nyoka donc oza na ko banga ngasiko na za nyama mabe nyama pena alors ce qu'on a niveau ba mai naza siko nyama ya envers so kapena nyama kofina alors na pesi mbote nanga na Regina Victor X6 mbote nanga vraiment na Maître Ziko Mayeye babi champion des rings donc il est vraiment soit beta tala raté ba mbote na Nikidi ma maman na Naël Bambote na Irsilda Rosa Amida Rosa Kaju de Colonne Mela Mélanie Ria na kata Brise babi wana famille za famille na opesa mbote na vraiment na batu ebele ngaya nzambe kambali banga oyo babi Regina Victor X6 nzambe na ngai il y a pas si vraiment une équipe mobimba vraiment il y a bomoko ya mboka donc voilà quoi Anelka qui t'a Paris quand on s'appelle que son équipe Paris t'es ça va tout ça ballon d'or Paris tout ça oh non Anelka fauteuil Anelka oh nga vraiment ndena bo fona bisa po moto vraiment ko c'est la biso concours ezaka la bouche autorisée nzambe ba pesa biso ta be miso ba 5 jours yo changer ka bilamba po balandinga trop parce fona lona comme siko obligé fona longo la piercing azolo na comme obligé fona longo la piercing azolo na comme obligé
So ba longola ta ba tatouage mina ki na longoli complexé mo melidiamba na place qui pavi na ki pevia bana yo mwana 18 ans na centre parce bota ki na 12 ans ngo botanga makoko ebembe kufela ma kufela mbwaka babi mo pa ya mutalia rango na ba message na bino boyebi déjà que Anelka ana ba message na bino ya bekiri na bino tambo panza na kana na ba message. Alors ce qui bolingi Anelka abimisa ba message na bino te na page na nga bo provoquer nga na place na répondre bino boy kombo ya muto lingo ya na ye ba kombo na bino nyonso ba misu na beta na kanga ba portefeuille za lati lelo na parler na nga po muto meka na nga na zona kanga photo na kangi portefeuille photo na tinyanga pa la bouche autorisée na ziba message na tinyanga pa la bouche autorisée to beta ngo siko na nzelana nga jamais ba ko trahir nga na Anelka Ballon d'Or babitaka bomoko ya mboka vitesse ko le catalyse muto ko toucher bomoko ya mboka to lia ipena po nga na nyama nga pena na vana na forêt OK kota mai mami wata soit siko niveau. Alors ton abimsa ba bêtise msusu tezaka parce que na respecter ba parents na respecter no bata public ko finga na bino nde pena ngo sala ke na bima na teti poko kumisa nga lingana ngate bo sutu tombo finga nga choko choko c'est mieux mon melidia ma mère choko la bouche autorisée Nzambe Regina Victor X6 Mela Mélanie yepsi bobo raboro pamba te ba mela ba diamba na bankuna Ebayaye lutala mambwe Joledi wa bomoko ya mboke binisi bango biloko bya sike biloko bya likolo biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka www.bomokoyamboka.com tolanda yango Lolanda Télévision yiki mvuka kimosi tolelaka ebele tolanda radio bomoko ya mboka radio télévision bomoko ya mboka mudingala bobatela nga bolanda Télévision bomoko donc ya lisanga Joledi wa tosalela bomoko ya mboka toza na kati ya Kongo bapère bamère mboka kaza www.bomoko ya mboka donc muki Kongo batela nga yiki mvuka tolanda bomoko ya mboka idio tulombeli betu mukusande Télévision dodeni Joledi wa Télévision dodeni di betu radio yoyeni ibetu biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka